Bosala Netingai, Bolandara toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Kinshasa va revêtir sa plus belle robe, c'est le souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les travaux de réhabilitation amorcés dans les grands acteurs de Kinshasa vont bon train et seront bientôt finis. C'est le cas de l'avenue de l'université à Kalamou et la Rézapé dans la commune de Selembao. Reportage de Christelle Abeta et Moïse Kini. Conformément au programme des 100 jours du chef de l'État, l'avenue de l'université sur le tronçon Bongoloé-Kapela a subi une cure avec la pose du macadam à la grande satisfaction de la population. Si vous voyez, vous jetez un coup d'œil du côté, à partir là où nous sommes ici, jusqu'au niveau du rond-point Bongolo, le terrain est marécagé. On est en train de bétonner et si vous jetez un coup d'œil derrière moi, vous allez voir que la route est en train d'être embellie. Vraiment, nous remercions le chef de l'État pour la volonté purement manifeste qu'il nous a montré, nous les habitants de ces coins. Tozomona ke maloba na yo oyo alobaki na kati ya kokosama ndenge azosala boye tozoencourage kaka akotoka na moral wana mpo abongisa biso mboka na vie sociale vraiment ndenge papa na ye alobaka le peuple d'abord. priorité oyo alobaki na 100 jours ezali oyo bosala nzela mais tomoni mpe azobongisa banzela na salo kuna basi basali nzela na force publique basali nzela awa na université baosala en tout cas nzambe vraiment pambola mpo na ngai naza kozina mpo sasala gouvernement te babakisa so 100 jours mosusu abakisa so 100 jours mosusu ti ata inane tokomona vraiment changement komona. Deyolo, cap sur la Rézapé dans la commune de Selembao. Impraticable depuis les dernières pluies diluviennes, tout y est redevenu normal en dépit de certains réglages à faire sur le finissage. Polibulo et salamaki awa ngapena nazo kamwa lelo ndenge zongi boye. Nazaki sirte ko kunda mama konza mboka. Na biso andimi ko bongisa libulo ezonga zape pene zongi ndenge zalaki. Na sepe na minga président biso la série biso na nzela oyo. Mbe eloto mona mabe batiki mabele boye. Soki mbule beti mabele ko kita na mwa erosion chez go salama oto sepeli biso ko tolingi aveni o ba pesa ngo aveni balongo na mbalaka we Bosala Netingai bolandara toujours Australie Congo avec si tu l'aimes. Donc tout le temps Bosala Netinga ngana sera toujours branché parce que les albums mission ya kitoko makasi bango kitoko makasi Bosala Netingai toujours sur Congo Australia. Féliciter l'équipe de nous, pour ça on vient comme professionnel, image, qualité, laisse tomber, carré. Aux opposés, ma question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, répétant que jeune congolais, beau continuer bongo. Tout l'union aux amis, nous sera liés même taillé, na idéologie, nous sera liés au moment ancien. En tout cas, biso tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui est liboso quoi. Vous allez compter là. Australie, Congo, divina nansi bika ndo zakaka donc bala sabino bakabikitoko toujours. Zwa.